Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyoso tu ba bolinga mama Elia ni tout na pesi bino ba mbote. Eh ouais ma vie puis le dimanche, mon voisin, est-ce que vous allez bien? Le dimanche, mon kolo yenga, mon kolo ba Kristo ba kenda osani ni, ko sambela, mon kolo ba kenda nda banzambe, o kenda ko sambela ponza ba sani ni, apesi biso, pe ma yabo mwana mko alelo. Boni bino bande konanga. Est-ce que vous allez bien? Moi bino maman ni tout ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Quand nous bozo mona ngaboye, ngana bino te vaka boye. Ngasuka nzambe na butu na wala na nzambe batela ngai, nzambe batela bande konanga nyeso tu, nzambe batela bato nyeso talanga parce que bon se baza famille du cœur na nzambe nga batela bango nyos siko ngai na linga aboy lokwa bino bomoninga bino siko fo boke na commentaire na sepelaka mama ni tutu ko wazima mama ni tutu za bien mama ni tu wana pe salanga esengo un petit bonjour n'écoute rien, un petit commentaire aussi n'écoute absolument rien. Donc moi bah like ça la bien. Merci beaucoup na bino surtout au boza abonné na Elia Ninitu TV. Ndekozo talanga so zambala liboso koti na chaîne oyo na kosenga na yo o s'abonner, ce ko s'abonner ko bosa nete o activer cloche de notification pour que osara notifier ce qui émission SK et koti. Elia Ninitu TV, prépare-nous pour le mariage. Atolbelaka du vrai, du vécu, la vie quotidienne. On est makamuto sarana Hélène Ninitu TV mingi makamu o etalaka mabala. Yango to baka ata to dérouter na soto ke na moi gauche, to ke na moi droite, mais to ça nini to zo ngaka na kati ya concept na biso ya Hélène Ninitu TV. Na moni bandeko lobby des personnes batindelinga vidéo yandeko na biso moko asalaka théâtre comme on est Renate Ndaya ba félicitations na yena nenga bali mobali ya balié à honorer. Ce qu'on va dire, on va bisinga bakoba tinalinga vidéo mami Elia Ninitu et le comment tout monde ah ouais c'est un peu bizarre nenge nini mobali ya bali mwasi mobali ya bali aza ya yete na yete na son cinéma aza frère ya mobali na ye ke mobali na ye moko azate aza na États-Unis babi bon na mariage coutumier eza normal ndeko na kokovana na kiti ndeko mobali ya po batukala babala mingi na ba photo bali na photo mobali aza na poto tango kotinda ke bakende ko bala yo bazwi ndeko na ye bache na kiti bovandi bosani ni bobalani mais balobi mama Elia Ninitu o ekepe mo musiki ekepe mo musika parce que bake même na mairie monsieur le maire abalisi bato baza mosi na mobali tenga bi abino boyeba makambo bato ndini bokoyeba makambo bato boye babi investigation biso ba total la rableto nga kosaba investigation ko yeba nini ezoleka alors les dimanche bonne bo nga bonga pe na obimbe bino kasi bino monde ko sambelaka nga pe na sambelaka donc ninga zana bino mama Elia Ninitu leka na wana kina ninga ba jamuskete leto kina ninga ba jamuskete biso soto sa ni to sambelaka mais likambo oyo na ngina lo ba mo mke ko beta c'était pour ça dimanche mukolo bato ba nibenga ka ba Kristo bakenda banda wanzambe makambo mama Renate to linya ngo liboke to chango de côté eza masolo to kosola na live lelo za mukolo ba Kristo bakenda banda wanzambe bato leso batutaka tolo bakenda wapi nda wanzambe bakenda kosala nini kosambela lelo dimanche mukolo ba Kristo mama moko abenga kinga banda lobe mama Elia Ninitu antuka folo ba likambo yo nga bi likambo nini na bien kasi yo saka bemisha mabalati bemisha mariage ezaka yo te ezaka yo mama Ninitu problème ezane alabi mama Ninitu lobi dimanche toko bima tokende banzambe mais ata mobali nanga toza ennemi tozoloba na te mama toko bima tokende banzambe toke penda banzambe biso wana pe tozoyemba pe na mutuka bana pe baza na sima tozoyemba bana bango mibale tozoyemba pe biso na pe to filmer to so filmer to boka pe na TikTok te TikTok ya mbanga biso na to sami to ki église mon mobali nanga toza ennemi to holo banate mais dimanche to kobima to kenda wa nzambe yango wala mama Elia Ninitu loko abatu batalaka yo mama osaka mama bala likamu nangeza likamu ya libala mobali yanga to kutane na ndako boto sololi te eloko moko te to koti pe na mutuka toza pe koloba na te lena bimene mama Denise lena bimene ninga mama Denise mama tamo te okafoza mama Denise ma Denise teke mata moyo hey asko monga de lena seli ma ba jeune fille ne bo benga ngo le farage na seli maquillage lena seli le monde na zabo le mama Denise ka le Denise na kiro bo moni le mama Denise na zabo to ka mama Denise ba gros bisous na yo mama Bobila ta wa belle sa maquillage pour moi de mon cœur mama Jenny mongai
Ah, na lekolo wana. Monde na wabi maboy. Na retour na lekolo hein, na zoto ke restaurant entre les meilleurs to ke ndokoli hein. Na restaurant na oki ozoma mais. Na yo ozoma mais je dis mon gars, c'est déjà papa mon gars. Na zoya, c'est déjà mon bout que maman Denise azoya. Si kon de commencer à lobi ke maman Elia ni tout, ngana mobali to lo banate. Na mobali to yo raté mais le kola ye mobali na ngana église kuna zalaka diacre. Ata to solo la te. Dimanche comme na ngoni ni église. Ata jeudi na kenda kité. Mais dimanche, il faut que tu mon papa diacre, na moi si na yena bana basali nini, ba ete veste nga oninga na mingi te. Veste bonga koza moi. Bonga charisme. O veste so ninga na mingi sala bien te. Abi mameli ni tout. Dimanche, il faut ba mona ke diacre, on bi papa diacre. Papa diacre sali nini à église, na moi si na bana. Mais diacre on anda kuto solo la te. Diacre o toza binemi. Diacre o toza le quoi mwana nyao. Mais à ça imposé que dimanche. Ata yo jeudi au kete. Mais dimanche, il faut qu'il y ait église. Tozo ça la semblant. Il y a mis sur bateau. Bah mon abisso qui papa diacre, na maman diacre na bana, bazo ya prière. Nous avons papa diacre na maman diacre, bon le banate. Il y a moi maman faut mika kobeta na nous sete. Na bateau yo basaka hypocrisie. Na nda kuboyo kanezate. Dimanche bino na bo simbani. Moi c'est pas celle maquillage bois qui moi suki na mupanzi ka nenga na bois ki boy ponga linga ya mikuse neka na bois ki moi suki na mupanzi boy biso wana église tant pe bokota protocole pelengeli mama diacre papa ni mama diacre bazu papa diacre ba ki ko chere côté ba pasteur ba saka nini ba vandaka ba vandaka aba pasteur na sima ba papa diacre nde ba vandaka na église bo mekana kota na makambo mameli ya neto bo mekana nukosola ndenge nini couple na kati ya ndako bwana boyokanite. Couple na kati anda bozo solo la te. Boza binemi. Mais dimanche bosi mizala boke église. Tant on peut pas comme église. Dia que on aime ta chanter. Bonjour ma sœur, bonne. Nzamba pambola yo. Allez, bonjour maman, bonne. Nzamba pambola. Bonjour ma sœur. Ça mène l'équipe bien. Yango ngai na ninga nanga te nyonso muteka nzamba pambolo yuko yebisa nzamba pambola ngai bela masumu ozana ngo tala binemi ozana ngo tala kotongo ozana ngo tala kofingo ozana ngo tala koyino ozana ngo ngai soko oza petwa te ko yebisa ngate nzamba pambolo ko le ba motoka nzamba pambola yo bandeko ezaka jete nzamba pambola bi pambola bongo te ozatala ozobo nakata motema yana batu musu nakata motema zobo la haine. Monde toza kozizemi oboko la zemi oboko la mwana. Il y a des gens comme ça. Yena motema na ye alona nzete mo ya ba haine bimisa na ba branche. Nakati ya motema oza muta ba haine. Olona nzete ya haine ebimisa na ba branche. Olona nzete ya zuwa ebimisa ba branche. Olona nzete ya songi ebimisa ba branche. Olona nzete ya keto ebimisa ba branche. Boso sepe muté boni maselo za bien nzamba pambolo te. Boti ko yebisa ba nzamba pambolo vague maka comme ça bête maka nzamba pambolo te. Yo muto za petwa te. Oza correct na mwasi na yo nanu oyo obala te. Comment ko yebisa ba nzamba pambola bango? Non. Côté ya robote ya kawana. Bateyi bango moko Bible lobike avant que ne kopesa nzambe offrande tala tout autour na est-ce que ozana kimia na batu avant que ne kotia mabonza pour mabonza ezala agréable pour nzamba ndima mabonza na yo tala nanu mitala est-ce que oza petwa est-ce que de gauche à droite ozana ba problème na batu te pour que nous tient ma bonne et pour balubi offrande babimisa ngona ni église te offrande tant ozobi mosukolo lati. On kenda wanzambe le kwa liboso avo batamutuka osambeli nzambe osambeli suko kolinga ozo offrande na yo otie na saki ndeka ngala chesa kiboy otie offrande na saki tango okende église oso bondele ki pona offrande na yo okamata otie ngo na kati ya panier tosambelaka mais tosambelaka te tozo sambela mais tosambela te église pe lelo ekomika kote ya bandoki. Na bateyi bango moko bazui Jésus-Christ de Nazareth batie na mupanzi Yesu batie na deuxième position Satan azwa ebonga na ba église ebele et comme ka so ba te abino Satan tourne autour du poste ndenge nini okabo keba na mutozo ya na yeka mutako poma yo o sala boy batu basamite mama be famille na bino omoni mama na yo muto aloka yo noko na bino na mkoba bala kazaka na sengote omoni zemi na longa pona nini pona tata mosi na bino sepela te mukola libala église yango mo komi kote ya batu n soko soka na muto
Quand tu as passé na biso ta terre qui a lobby, il faut ta la penza source na yo ce qui ndenge l'église la plupart ya l'église ya lelo bazote ya batu kaka Satan na lelo azo esika lelo Satan azo place na ba mangombe bele bandeko soko sambelaka oza pasteur oza évangéliste ba mama pasteur bobenganga oboza ba ba pasteur te mais yo moko oza na titre no ya pasteur ba mama bobenga mko mususu bole kana mpe na émission bolo bango lelo o mama te ya mingi ezalaka milimu mabete kaka milimu mabete. Maman moko benga kinga pesa nga témoignage abi mama Elia nitu. Ceux qui tolandika ba église oyo tokoboya ba famille na biso tokoboya ba ninga. Mama oya lobi boye abi mama Elia nitu. Babala nga kobala ndenge babala ka penza libala ya malonga par rapport na bandeko nanga na ndako na biso. Bandeko baki mabala bazobota. Ngala ke libala mabote zoya te. Babandi. Omoni te libala na yozo kiki toko koleka bato nyonso. Omoni te mutu babala koleka bandeko na yo nyonso. Omoni ndenge eza boye. Banoko wana bakamita ya mabe. Lokola bana na bango babala bango malonga te. Fo ezala kaka noko. Ake kota botata. Oka pe papa na bango. Tata mwasi na bino wana pe. Ye pe lokola za makama mabe. Ba koma ko vandisa ba réunion de famille. Papa koza bengisi famille na ye. Eye ndenge nini mwana na ngai. Mwana banda abala libala malonga. Abali mobali ya mbongo. Mwana azozo mabota te pona nini. Mwana azobota te pona nini. Wana atsuani sipe mama na ndako benga famille na yo balia mbongo alibala famille na yo bazwa biloko benga bango ba ya pona mwana na nga na koboma mutu mwana zana libala mbongo ko perdre libala ne ya mbongo kaka pona mabota oyo ba bali mabala pamba oyo bazobota tongo midi pokwa kaka mwana nga mama pe ko mona na pe abenga sipe famille na ndako anga amwete nga libala kokufa nga mobali ko benga na nga bandeko banda bolia mbongo libala ya Eliane ti lelo ile na kobota te pona nini bandeko na ngai azobota te pona nini bandeko bomitala famille etali bandeko ndenge toza bandeko toza bandoki te noko atelema alobi na moni costume obopesa ngai ki noko ndenge alati kazaka ka boya bien na moni veste obopesa ngai noko na ya kozongisa tata mwasi alobi na moni nga pe liputa na ya kozongisa po ya kobengisa biso boye pona mwana azobota te eza vraiment non ndeko na mwasi alobi mama Elia nitu mobali na ngazaka na mbongo mama toye poto kaka poto ya France toye poto mobali nanga lingaki nga makasi malgré mabote bandako ya te abi toke poto okoza ba traitement abi mama toya poto koza ba traitement tangu toye mama ba ovaire nangai ezaki bouché ba trompe nanga ezaki bouché voilà pourquoi mwana leka semence bandeki koleka te pona na kokumba zemi siko tala mokili famille ya papa na famille ya mama ndenge babunda na kemongo libala bolia mwana azobota te nzoka mwana aza na malformation na ye na kati ya nzoto na ye ndenge abotama ba problème ya ba ovaire na ba problème ya ba trompe lokwa toza na mboka mundele epai oyo nzamba pesa mundele mayele abi mama na leki na ba opération ndenge na ndenge ta eloko lokola ovaire ba opérer ba trompe lelo o naza na bana mibale pe na zuna ba koko bomoni pona nini ta mususu problème no ya santé kende komona munganga mais libote kabonaki famille kabona maman azo pesa na témoignage asa lelo na 50 ans de mariage s'il vous plaît 50 ans de mariage ce que botala muta 50 ans tango la mobali azeki na mbongo mona tenga la bino kombo na ezate bomoni nga familia ni tuna yoka kama kamwe belé ba mama na baza ba mubutista kala ba benga anga mingi ba expliquer anga mwana biso tala boy témoignage na yango wana ye moko azokende ko fêter 50e anniversaire ya libala na ye aza mama asali livre na kolakisa bino livre wana le moment venu na kolakisa bino lelo oyo aza na bana mibale metala famille bandeki ko bunda na famille ezoboma na pona mabota ya mama oyo nzoka azaki na ba défaut ya naissance problème ya trompe na problème ya ovaire aye na mboka mundele abi j'ai subi des opérations et opérations tinzamba eko salanga grâce na eko bota bana mibale yango l'église elle musubu zoka makaka batu bandoki kaka ndoki oyaza ndoki naza na bitumba famille ezobundisa ngai boy ya kane bonza mapese ngaka ndenge na zabo na ke tchao famille bu ebundisa na nini loko ko bundisela ngate likam nini o famille bundisa nga pourquoi ko bundisa nga pona sali famille yango nini lelo oyo nzamba zonga sima yesu masi azonga sima na ba église
Moto azo place comme à Satan. Église nous beaucoup kota, bazo prêcher kaka Satan partout. Bala c'est nous kaka Satan tout autour et Satan za ouais, nengozo bima boye, Satan zo zelo na libanda, nengo vandia Satan. Jésus azolé la place azo tabi. Ah! Tala batu na kufela. Batu na la tela lingwa na croix. Ya mwana tango azaka na croix ya Golgotha. Nzambe biseki mwana ngazonga o te papa nzamba talisi abitala batu yoyo kokufela balingi yo te mwana zonga tango moni pasi leki abi père que ta volonté soit faite tango moni pasi leki que ta volonté mais alinga ko kendete yeso aboya kaliwa alinga kate aka posa vivre nzamba la ki setala batu donc batu oyo yeso akufela lelo oyo bote ya Christ bola kisa batu tibotika masumu po bokota na lola po bomona nzambe la vie éternelle Mateya wana ezaka lisusu te Mateya comment ko lesa batu ka Satan kaka le tozana église spirituelle alléluia nani eti satana esikozali yo Satan libota ya tata libota ya mama nani ati yo na pamelio ale bima Satana yo na telemelio na pamelio côté ya botata côté ya bo mama ale bima Satan bima ale Satan andeko na bo mondo tamusu Satan za tozulu kaka Satan yo mukana makasi nyoso yo foti ya batei binemi atondi na ba église moi ma pasteur moi c'est un pasteur asolaka tena moi c'est un diacre oko mona moi c'est un diacre asolaka tena moi ça sera na protocole mais baza na église moko moto azo ma déjà na ndako na la tia bonga mile kutu na pese mbote te moi c'est un diacre na moi c'est un pasteur ba yo kana raté pasteur titulaire na pasteur o ya mi bale babe yankena na yemi na pende babe na pasteur mi balete soki secondaire soki ni bozo kande bozo au moins la base na ba mbele ba tout na mutu ba yo kana raté baza na concurrence waza pasteur titulaire waza pasteur so kalandaka o musu na sima mais basi na bango ba na boyo kanite mais baza pio na kati église ko sumkela ka wana na église bato mokili lelo ba komi kote ya bato lingomba ba pasteur bango mo bazo yo kanate ko suwana na ko suwana pasteur ya ko chrétien ka pasteur ya ko tema na nini na cher azo tozo mona ngoti na ko marché ba moto to mona te frère na so moyezi ndie na mai kalambai o che susu na pétage de nile stal la ndenge baza ko potana tala nde baza ko potana me bana ni basali nzambe oyo ba ko swala linge sel na bango ke batu baye bate me wapi me bata mokili poto suki sa po na wabi mananga na oke boti na ko yenga na kezo et je ni mongai nege ndoko zo pour moi de mon cœur belle sa maquillage maman Bobilada bata mokili ba komi kote ya biso bolingo bolingo ngweza ndenge nini wenge muzika Jibe Piana Wera Son Ale Makaba Blaise Bula ba enkokota bango ni sotu wana bakabwana ba chemin na bango ba wela kanini ezaka ka ba succès ezaka makamba ba mbongo bakabwanaka mutu na mutu asala nzela na ye akenda après combien d'années ata 30 ans te ata 30 ans te lelo oyo mutu mokili oya sambelaka te mutu oya kendaka na tango église te na midi église te na pour église te atela lobi te ki enemi ko vanda boye te bano bakoli esika moko badaf de mungezi mobala bato gigi kuyenga bano yo bakoli esika moko bakomi lelo ba papa liweza musika te liweza koya bakotika la binemi boye te pasteur mutasengisi bango te muta mokili. Alors, je vais bien. Les ma grand frère na yo. Na lobby ennemi na wana wera sana ngumeli trop. Nangi suki ennemi wana te. Il faut bosangana. Alors, le roi de la forêt. Na lobby yo na jibe boko kasana eska bo utate ti le lobo zaka ennemi. Ale Makaba. Blaise Bula. Didier Masela. Tant que grand frère na lobby na bino banda le ennemi na bino na maye. Wo boko sangana. Bolinga te fubo sangana. Botala ba souvenir botala eska musika buuti. Mutu ya mokili. Jiba tala bi mais wena sona bomelanga mutu ta. Aza frère nanga tulia to mela oui to kabona banzela. Didier Masela tali mais baba frère nanga yo tane guitariste parce que ba guitariste ba na lupe mbate. Atali ka bi to sani. Adof de mngeza tali na bi to sani. Basa eloko yo bat baye batike ko salama.
bana wenge na pesi un exemple batamukili po bomona bino bibo batanzambe bozo kabola batu mais muto asambela te waza mutamukili asangisi bato pe ba tamukili lelo oto moni jibem pia na wera son parce que wana c'est époque na biswa génération ya wana ata to lingaka o ba papa de didi tuzone génération na ngate ba wenge wana nde ba génération na nga basangani place moko ba pesa ni mbote balie jibem pia na vandi na nini na karibu variété mami lela na pesa mbote mikole belé ngala ka ne prochaine nzamba sunga jiba lobi tangu to kabone kina wera mutu na mutu asali nzela na ye na zui baninga ya sika merde na zonga ni na wera famille na nga penza ba meilleur na nga bango yeyo Didier Marcel tali abi incroyable mais vrai comment on a jibé pia na wera nson ba vandi côte à côte quel plaisir bato to bato mukili bato bakisi bandoki bateka ba papa bateka ba mama ndenge tolobela kango wana metala ndenge bazongani est-ce que pasteur moko asazo initiative ya kolobake bato bazongana mukile bandi kote ya bino mukile bandi kote ya biso pasteur nini asazo initiative kena benga bano bayoka na baza musika babato bakisi e bazala ka boye kisi lelo ngwe pa ba musicien ekote na ba église tala ndenge bazongana sengote boni ba pasteur baza bazoyoka na te ba pasteur okomona penza boza quelque part pasteur moko atei oui ko bisa moninga papa comme tout na hôtel tenga ma tête ya sali ki déjà vanga na tête na hôtel pasteur a boudé mais pasteur humilité pa ya basali ya nzambe ezate bo silika je m'en fous on a beza saint esprit mutawati na yebisa bino parce que hôtel lo banzambe foza mama pasteur on a hôtel besoin de lo banzambe na yebisa bino ngana terre bino bolingo l'amour du prochain bolingo la joie bata mokili basangani basali ya nzambe binemi boza ebele meke bosangana pe to mona bino soko za moninga moko boye moni boyo kana susu te chaye musika na yo wana matea ba pasteur na cher chaye musika limbisa ye mazaka musika na yo matea ya ba pasteur yango wana mais botele sengo ya jibe mpia na we ranson na baninga clan wenge ndenge bazongani esengote mais muto azu initiative a ozongisa bango a chrétienté a binon ça dire longtemps mais botala bato yo malgré babandaka kolobana te bana we ranson tango so bazana bana jibe tango so bazana bana we ranson ba papa ba moni ba parents ke makambo yo eza biso ba boti ekoki kokota bana te mais bato mokili bana na bango baza toujours ensemble moninga zo diplôme bazana ye parce que ba yeba kiki ba parents na biso baza ba frère malgré lelo bakabwani tala bazonga na kate bazongani bozote ya biso na ba église bote ya biso bolingo ko bote ya biso kindeko limbisa ndeko no so asali mabe Bible le dit que les forts supportent les faibles. L'amour couvre tout, l'amour supporte tout, l'amour. Pour nalelo et ceux qui wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubari kitatanza mkalo sakumuna. Zamba nibeshne bana bitu bons. Bon dimanche. Bye bye. Nakela ngai banzela nanga.